congodialogue.com. Congo-Dialogue, 100% canon. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Congo-Dialogue, 100% canon. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Banabiso tozaka na koluka lubi kwa nebuso nani kokodoko yeyo to na scanner na pas docteur Matusi là mais bâtiment na ville na Dibaya habito na ville bon on a comment se bat maman moi c'est maman Gisèle oza moi mukanda ma Gisèle la sabiso yaka maman voilà maman Gisèle mbote maman mbote ah osani to sa scanner Lova makasi voilà to sa scanner banane batini mbongo na batu ya yebisa biso oyo parce que ezali télévision mbongo euti esika salaka to esika oyo salaka théâtre mbongo euti esika sala te mbongo euti pa ba fanatique na poto tozo parce que nani oui ba ndambo ba lokola pasteur Timothée maman Nicole maman Kimba Yvette na choringa ndu grâce na bangonde to zimbo ngwana okoma awa pona usala scanner voilà kokodoka bia za ingraté Judith Ngin asa ingraté bande kurangai pakisaki souvent ka kofinga pakisaki moi kokodoka bela depuis 6 mois nadaye kaka banguna nadaye depuis 6 mois kokodoka bela Sandra Bumba sabino passe Brigitte Bidanani sabino passe Michono sabino passe talangana kokodioko donc kokodoko mbote mingi papa tokutia wa osani na eko joa traitement donc ba fana nangai balobi ke biso nyonso tokokufa mais ezala ya lokoso te lokoso donc obeli mbongo ya kosomba kisi ezate Judith Ngindia kasi tokokende kolia fumba monsieur baninga na yo papa yo salaka ngana sana nakoki kozala ingrate osalaka nasalaka na RTNC voilà mais sikoyo naza décorateur ah voilà donc plateau il faut ezala voilà namoni tozana maman mbote papa oyebi nayebi ya koko nayebi bien esalo ndenge kumulaka ndeko mboyi esalinga pasi komona ya koko na maladi ya mutu boye vraiment pasi pe mawa yango tosenga na bafani na ye oyo motema malamu bameka kosunga ye kopesa ye mbongo po azwa traitement voilà zoko tela biso na biso en direct bisisa na nani mbote papa tango zoma pour dire salon ndenge nini esali mawa pe na pasi mingi vraiment donc mboka na biso batala bato pena ba honorer mboka na biso na côté ba théâtre basa l'effort pour na zana RTNC basa effort ba misata mbongo bazwa baswe na ye baza ate so mutakufi kokodi ko le pone ba fofana ba oyo balingi ke kokodioko adaye okufa te baba ya sikoyo na bambongo na bango kobakisa tango naza kobika boye bazotalanga kaka boye heureusement mama Judith Ngindia yenda bakisa penza bayebisi ngai ke mwasi na ngai yenda yebisi. Voilà, papa. Voilà, papa Clovery, hein, merci vraiment. Monde awa, toke siko na ville, tolongwa pas docteur Baptiste Batiki biso ko toke na ville, to continuer mbomona comment to sala ka musala oyo. Aza moninga na ngai to kotika été, hein? To toka bi? Tokemba kande. Voilà, toke siko ville to continuer. Et ça m'a pas semi vraiment. Bala na biso tozaka awa na matonge. Par la docteur Matisse. Oh, tiens, merci à Koko Tala. Et là, vous avez kabisi anani. Tala, bande konanga bolingo. Koko dok bolingo c'est la kate. Va bien. Soko yebi. Ego simba. O comprendre yo moko. Koko. Obeli nini? Na belaki mutu ezali ko déranger nga makasi.
donc nauti na CNPP ko batali ngai ye tokomi na matonge batali mutu en tout cas qui s'excuse s'accuse bamakaya balotoko mais moni sikoyo babi yo melaka mingi mais il faut nazala franc na boyango babiloko wana na boyango esili po nga soki na meleli yo lotoko bangi ko agene eza nde bafobo oboyango na boyango voilà banda biso vraiment kokodioko bazofika nga moyibi abinga na yibi mbongo na yo esolo ndenge nini baya na bapapier obosinya banda biso boyoki yango boya na mikanda bosinya oyo sako ayibi mbongo na bino bino bapartenaire tozwi boye ngai nazwi boye conclusion tozwi boye signature mais sans papier en tout cas Sandra Bumba vraiment que boyoki moko alobi marqué makalobi ya mutuya yango na bisaka bino ke bokena mbangu te so boki ba fingi tsaka Congo boya calme balie ngai motole ngando te ngando balie ngai bomu kuna kolia ngando bomona ki image oyo mwasi na lobaki o mwana lobaki ndenge balobi ba bêtise oyo choqué batu ngaza nyongo ko ngana nyongo nayo est-ce que papier auto ngai yo nanga to signer ngai na signer soki na signer donc c'est pamba c'est nul et l'autre côté voilà nani ngako côté mbongo wana mudatindi yango po musoni yango télévision te bomone mbongo papa Claveri atindaki to lekisa télévision mutatiraki mbongo wana aboyaki eleka télévision ninga na so télévision mais na ko biso no lelo na fait ko muke moi parenthèse mbongo ndenge yaka Darby akola sabina en direct et yaka na kombo na ngai voilà ba odeno tout bombaka tout mona yo vraiment neti ça leki na ngai nani zela leki na ngai vasi ma micro akotanga Rabi voilà on baloka en direct tellement parce que ça émission moko yako les gens parlent trop de mal. Rabi, oui papa. On a vraiment Rabi. On leki na ngai yeba za internet otanga biso kombo nini oba komi mbongo ye bénéficiaire comme nani bénéficiaire bakomi Massima Edmond Luanga langu voilà mino ba bon tanga biso montant za combien montant awezali $500 voilà bande kuna ngai soki za moyibi na yibanga mbongo bien mais tozima information ya mwasi ya Kokodioko mwasi Kokodioko mais mwasi akima yoti etali nakima yo na lobi na yo etali yo oyaki kozwa ngai wapi na nani na Kingabwa okutwaki nani kuna ba fanatique na yo ye mwasi yango omonaki ye wapi voilà mwasi azalaki te bon voilà bande kuna biso mwasi bazasona mwasi na sauté mwasi azongi tango papa bana ye mais il y a des choses qu'on peut pas dire à la télé. Il faut avoir respect. Mais nous avons une information déjà. Yango n'a très malin. N'a pas que $200 on a pour Assim bato ma Kokodioko. Mbongo tika la kiti sikoyo naza nango. Na ba dépense zoko sala metango zu Kokodioko banda tobuzu kitambo toke na Kingabwa. Montant sur les dépenses de ça les a chiffrés. Les a action Kokodioko, ça m'a Kokodioko côté. Ba pesa sunga Kokodioko ndenga zoko bela. Songa ndenga na sombi di pa oyo. To sombi yango te. To sombi bon bakabeli bisote. Voilà. OK bien, bakabeli bisote nazo koma ke to laki lipa. Nazo koma.
Bongo, Dino, Bakabli. Jamais. Voilà. Bakabli biso ngote. Nous sommes comment? Parce que bolingo sakana ba trop. Bambong buganga wana vraiment tangu Ramia Miss. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ngai sala kamusala na ba écrit. Sans écrit, maratro na rosala te. Na rosala te. Francis Ngembe, Congo Dialogue. Ba image wa nulle part. Bozo kamino moko. Comment bazu moi sina mwana ba instrumentaliser mwana na moi ça ba bêtise. Biso ya ninga kokodio côté. Mbongo le uti pas producteur te. Kokodio. Bon ba producteur o na mona ça ba nzingu batindi combien? Jamais na ko dévoiler babiloko wana na télévision. Ngai ça musala ya ofele te. Po naza ko mériter musala na ngai. Que c'est que sa nation est ma sécurité. Ce n'est pas n'importe qui. Abimana plateau boy. Ce n'est pas. Oh. Akiti c'est la mata kali ayaya abwinge la terre. Atiga songi na continue. Fanda. Yo wagada nsere. Yo bina ba mukulu na moni hein. Obina mukulu. Mukulu azolanda yo sibe mpia nazolanda yo. Loketo ye baluka ka. Baloza baso batala. Bo mutu ashi. Neti mwasi wana. Abotela ngako mais 5 enfants. 5 enfants. Maman Gisèle. Voilà. Loketo ye. Loketo. Yango ndi ebimisa 5 enfants. Bon. Kokoshi, les gamins de Chikapa. Nous avons un succès. Continuez, tu kende. Na me pas ina utika la te. Ah, tobolango. Na tobolango papa. Tobolaya. Tobola. Bande kuna ngai. O za muninga na ngai. Na muni pele kina ngai Rabi. Rabi Mbote. Mbote ngana benga ko président aspect l'artiste en danger. Tant on sango tchako ngai bimbongo esalo ngeni. Bon, eza première fois te toyoka sango oyo. Eza première fois te et ba artiste ba kufaka ba artiste ba bela kizaka chaka kongo ayibi chaka kongo la preuve neta on yamba ko pe na émission na takina ko pe côté wana balobi ko yibaki mbongo balobi ko sala kiboy et na moni ana yo mo la kisinga ba preuve mususu zango tala mususu eza na se hein mtambu tanga wana tanga ite oyo comment na susu Edmond Langu Masima comment na ngona chaka kongo kaka atindi combien atindi 150 et voilà comment tanga komona Claverie Coco Kiwila atindi $150 pour la sous-contribution dans le Royaume-Uni, je crois. Voilà, nous avons que tout le méga kosunga artiste. Mais conseil nous peut ça na ba comprendre les visages en danger. Bon, artiste en danger au début, même moi, ça, Isaac, moi, louche, n'a qu'on comprend très bien. Mais enfin, on comprend que l'artiste en danger est au bout. Pourquoi on a le bongo? Dernièrement, il y a un artiste et moi, ils sont en prison. Tu vas occuper ma communauté. Tony Coco. Tony Body à 4. Ngai chaque semaine vraiment assiste à la prison na kenda kuna na solana azana innocent. Mutakufa lupangu ba kizaye ye mtaboma jour ngwa na répétition. Tony Body à 4. Donc na ko soutenir yo vraiment au continuer na musa na yo artiste en danger. Ya musa mo ezana na salaire te. Mais bunda kaka na mona jumsu na victoire banga ba bundisa yo pa ba tout ya commune moko wana banga ba bundisa yo mais chaka Congo vraiment beaucoup de courage ba ko finga yo ba ko loba nyonso pona yo mais bunda artiste en danger vraiment ba artiste belé ba souffrir ba lukaka ba yuka tambela na yo lisola venga dio so yebi lelo venga dio simbote psycho zali chaka Congo bunda vraiment. Voilà papa danga Patrick Chibasu Zolela Patrick Ochinga Zolela kuna awa zolongwa wa na butu ta ngota na CNPP na wo ataki télévision lobby Malembe Champ est très souffrant na zo Malembe Champ lobby na basaki transfert dans limité na tiki na
hôpital à cinquantenaire. Kolonga so lonso tuba kokodioko na kesko yo pa ya malembe c'est la cinquantenaire. Kuna ba ozela ngai. Bande kuna ngai bolingo. Babota makanango. Mais beau soutenir nous sommes galères angadios. Oh kokodioko angadios. Et na soutenir ngadi angadios yo bala nyongo ngai. Ngadi angadios nyongo ngai angadios. Ngadios. Alanda yo. Azoya wasigo. Azoya. Aza petit frère nangai. Nalela ye fort. Ngadios. Yécoute. Aya nano, romone na konike ego. D'accord. Voilà. On va bengi nga separado mingi. Passer Gilles Max Massia, ma bondeli. Non, quand même, na me répondre aux questions. Et ça m'a l'amour. Mon nzete, baba nzete là, na mbomba. Parce que mbongo na bibongo bien, on est bien. Na ko lia nga ngope muto yeba na ngote, même maman Gisèle wana, akobe na ngote. Mais nga na lo ba vérité. Ce que l'on dit 10 ba 10, ce qui dit 20 20. Ndengo zo ma pa oyo. To zo on fait jamais. Ne to me dit si que to me on fait jamais. Voilà. Nous ce qu'on m'a kababé on dépense. Attention. Nos questions derrière signaler de comme na sur émission évolution ya Kokodio koyo bandagine depuis début si ko monde ni changement zali to ça ezo s'empirer encore. Non, changement zali. Parce que na zola ki na kingabwa. Sur les scanners, à des longues de ville, en tout cas, ma bonne mais là, on a regretté, mais à part Doudou Soupou, on a bien tous les artistes, à saint danger tous les artistes, bah, on t'a Kokodio. Moi, on a des et ça des plaisirs, et ça c'est bien, en tout cas. De, na le bien. Que comédien a qu'un côté la muninga nae, yo au monika ka fulani. Oyo nayoki sangote ki akekota la kokoshi. Ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas en tout cas, vraiment je continue. Bon yoki. Mais moi je suis en dame pour soutenir maman Gisèle. À ce moment la passe. Botika kocha songi ngana maman Gisèle na bana. Bazali bande kunangai ngana bandaki action yo. Ce que vous savez peut-être une image avant Kokodio Abelaki. Image de Bosso to sala ki na maman Gisèle. To checker numéro de téléphone maman Gisèle. To checker après ça comme on a vu non. To vivre en la transparence. Transparence est là. Hein? Vraiment espoir na ba bengi amoli chako. Na besoin soutenir la bino. Bo soutenir bolanda ba les on dit on a té tarati sur la ndeko nanga en tout cas. To que ne suffit après d'être continuer. congodialogue.com. Konsingembe, Congodialogue, 100% canon. congodialogue.com. Iva Lopez Sanga Francine Ngembe. Konsingembe, Congodialogue, 100% canon. congodialogue.com. Iva Lopez Sanga Francine Ngembe.